et pessimisme. Ici quand ils allaient ya kobwaka tobwaki te totie na poche. Sika tokende na yango balongoke Kembo. Lebongo mbuma yango nde walongo fumuke Kimbamba. Mopesi mbuma ndeni swinga ndika fumu posu kia mzala panda nango Nangola. ingeta pamba te siku na simono anza na mokila molimu bapona ke kitela na nzela na bango balongoke Kembo. yango moni sika nyonso futuka azali azabo kosala makasi kolona mbuma wana balongoke Kembo. soki mbuma wana ilona mite alors tokozanga ba vitamine nyonso etokozanga nzete etokozanga même kisi ya kobikisa nzoto na biso balongoke Kembo. donc nzete aza na tina na bomoi na biso donc siku eza na tina na bomoi na biso ekozanga siku tala ndenge lelo Congo pe Afrique ezali pamba te bapaya deja ici balona siku na bango baza kobika na yango e bazotambola kati ya siku na bango tina bapaya balongoke Kembo. partout te na zi ok na Moyen-Orient otamboli komona bana siku na bango moni e baluka harmonie na maso baza kosala biso pe toluka mobeko siku na simono aza la loi de la création mibeko bebike Babikela. ezaka quelque chose koluka harmonie na nature koluka kotosa ba principe ya nature e bango esi ba incarna siku na bango na ba institution nyonso na biteni nyonso ba incarne siku mais bayindo nani to incarne siku te na bomoi na biso ndi yamuza kunyokola biso moni okoyoka ete eloko ekomi koya kokabola bato lamba bolia mais eza deja maloba ya division balongoke Kembo. esika baninga bazolambela babengi yo lamba bolia donc veut dire refi ele yosali refi bo mokolo ya yo mpe mwana kobala feti kozala yo mpe okobenga baya bakoya pe te ta maloba moko eza ya kolongobana te na kati ya siku na simono anza ke soki kutu na biloko eleki ezalaka soki midi bomonaka nga epa na bino basola sani eza maloba oyo ya bozabolo balongoke eza pene ya bozabolo nzoka apusana koyeba likambo boluka kobongisa tala miyable na kibondeko balobaka te bongo Ingeta. bilamba asali te bakosukola bango wapi Elisanga. ya nde bongo na kati ya libota tozosukola nyonso soki tozoboya kogere ba indifférence na biso tozoboya korege ba ego na tozoboya bomoko kati na diversité et tokozala na difficulté pour te faire face na mongunya balongoke Kembo. donc basiloga mosusu maloba mosusu ezoya eza pena maloba ya bozabolo etokoki te kokota kozala ambale na balolenge ena emoyindo to vutuka azali oyo aza na mwinda po aéclairer vutuka aza bongo molakisi nzela po azala liboso balongoke Kembo. na maso bongo tokosala tozala bongo bamitu bandakisa ya malo Ya malonga. matondo mingi tata mama na banzi production na biso na bokutani mwa lelo na manaka bapaya toza bongo mwa le 8e mois mpona kokende te na kuma bakalendrie ya bazabolo 2024 balongoke Kembo. tozopusana atako mwana koutaka na libumu na bandi na libumu soki azokola sukanisi abima balongoke Kembo. lokola bandi tozokola e makambo oyo tomona lelo ezalaki te na mabeto na malamu mokili ezokola ezopusana sango ya walongo fumuki mbangu ezokola peza kopusana suka nango sebotami pamba te sango oyo ebimi libanda ya circonférence oyo ebotamelaka epai mokokoli mbuma elonamaka lie bato balie bamemi mikokoli libanda même hors Congo hors continent balongoke Kembo. ete mwana sa botami suka nango nini Kokola. se kokola
nde bongo tobalasaki image moko ya 1 minute tata ngenge masi ya suka oyo tozali nanu oyo totie image koloba ete totiaki image mosusu aza na difficulté kutu ya konguluma na 4 pattes même kofanda ezalaki na ye kokoso me kolala kolamuka akomi kobwaka lokolo mpe akomi kotambola te tobalisango na bomoi ya bayindo lokola bayindo bakufi te lokola mpe bakokoka te kolongola obscurité mpe butu ezali uta bango bazala suka moyindo bongo akozwa conscience na ye suka bongo moyindo akotelama balongo te ili mana binotre l'Occident ayebi yango ye mpe azolala te azoluka kolamusa bozabolo na ye na basecteur nyonso ya bomoi esengeli baye balongo ke akotia bavisa facile akomeka kosoutenir baartiste musicien akosala lokola bomoko atia bamaladi po ye aya na bavaccin akoluka ndenge nyonso alakisa bato ete me eza na bible bilembo ya suka fin du monde yango oyo te eza lokuta balongo ke bagrande guerre eleka bapremière deuxième guerre eleka ezalaka fin du monde te soki ezali fin eza nde fin ya monde occidental si toloba yango balongo ke eza nde suka ya loposo pembe oyo lokola ye moko misaleli manduki ya soma makasi alors benga yango mfulanito donc toza kojouer ka na force ya aza nango mokili ya molimo donc akosala autodestruction par rapport ya force bibondeli oyo ye moko aza nango le babanda losalosa ekobeta babambo ebombango na sa mabele nyonso wana le bakosala autodestruction ingeta nde bongo système occidental ekokufa nde monde occidental ekufi po sikoyo epesa naissance na monde mosusu balongo ke ekotransite nanu na côte asiatique moni Chine aza détenteur ya pouvoir mondial oyo ye mpe époque ye akutani nango déjà baeve ya conscience eza makasi pamba te walongo fumuki mbango akabwani na biteni mouvement bakemiti eza kaka moko ya eteni ya walongo fumuki mbango ba spiritualiste ba traditionnaliste eza kaka moko eteni ya walongo fumuki mbango donc azosalela na bohiki kasi na bomoko kaka liberté ya l'homme noir balongo ke pe bongo mpe via banganga ngunza toza mpe ya kotelama balongo ke donc tozokende tozokola biso bato tozwi libaku ya malamu ya koloba nkota oyo esengeli po tozala a majorité na foi kimbangiste eza bongo kasi komona ete lelo mayenga baki kokumisa nzambe ya malédiction nzambe ya makila nde yawe balongo ke nde yawe oyo alakaka bato mabele oyo eza okipe alaka bango Jéricho ya terre promise eza okipe po asala ni pa boma peuple wana est-ce azali nzambe oyo asala likolo na se nkatu azali bongo être suprême ya la race blanche oyo wapi ya kotalaka kaka bolamu ya loposo pe pembe kasi baidi bakosami babeleli yawe nzoka azali nzambe mopaya balongo ke bongo tozongela bonzambe na biso lefumwa wamba bongo tolendo tonda deso wapi ona bakota nyonso elobaki bana bato bakoko babiso bayebaki kobenga être suprême na bakota nyonso balongo ke balongo ke wapi oyo momonisi lisusu bokasi atata bampongo tulego nde walongo fumuki walongo fumuki walongo fumuki likambo eza penza likambo matondo mingi mutu ya likambo na biso ya liteya na biso tozali bayindo po baboti na biso mpe bakoko na biso baza bayindo donc tozali bayindo po baboti mpe bakoko na biso baza bayindo nde koloba ete soki bakoko wana oyo tofingaka bango baza bandoki
oyo toza ko mépriser bango ete bayebaki eloko te ete basalaki eloko te soki bango bazalaki te soki bango babotaki baboti na biso te eske mbe biso tozali bele toza te mbe français oyo tozokumisa lokola mayele to anglais to portugais to costume cravate to babibonga oyo ya mbula matadi baposte oyo tozwi soki bango babotaki te mbe biso toza nango mbe toza te moni donc tozali na ntina makasi ya kolinga ebandeli na biso bakoko wana ya komona bango basantu ya komona lolenge na bango na sensi ya positivité na nyonso basalaki soki tolingi bango te mpe toza komilinga te en quelque sorte biso moko il faut olinga koko mpo olinga mpe bokoko e soki oboyi professeur na kanisa ata cours na ye mpe moya olinga yango eza te balongoke Kembo. okolinga mpe yango te esengeli bongo kolinga professeur mpo olinga mpe cours na ye tolinga koko mpo bongo tolinga mpe bokoko bongo ingeta nde bongo etumba ekozalaka na biso toloba makambo mingi ya Congo politiki ya Congo mpo etuti bemission esalama laike tap baoloba baproblème ya Congo mais lere kokoma na identification aza ko se faire identifier lokola israélien lokola juif lelo dimanche moyenga bongo ingeta bakei ko faire identifier lokola ba israélien ba juif bapaya okotuna libongo aza israélien en esprit ozomona ndete motu eza na problème yango moni fo gouvernement intérêt basardine mpo eza koinfluence bato bazala sans mitu balongoke Kembo. bongo tosala pêche biso moko koliaka thomson ya mobimba na mitu mpo eza koinfluence bato bakomi basardine mitu eza susu te moni mutu mafuta kitoko bonzenga sardine vedi libanda ne ya malamu bwata sardine malamu kasi kati ni soko tali ngisana azana mutu aza mutu te aza sa mutu eza mabe makasi eza ko influencer kozala ya bana bayi Baindo. eza mabe eza kikali mpemba kizabolo kisatana koma mutu ozolobela makambo ya Congo politique ya Congo li kutu te ezboza kikabila kende le komi fatia kende po veli otelemi kamere kutu te nini sena parlement ozolobela na base ya quel droit ozolobela makambo ya Congo omwadi ya juif aya kolobela makambo ya Congo ya politique ya Congo mais nous ozoloba ozoveni oza na kanda parce que oza se faire identifier le corps congolais pe bongo moyindo eningi esali yo olobela makambo ya Congo bongo parce que baboti na yo bakoko baboteki baboti nyeteni ya Congo oyo kitani ko congolais Congo mwana Congo ingeta siko nini yo na makambo tina olobi te naza israélien en esprit quelle contradiction et tokokoba kaka boye tokokoba kaka na kibuzo bango kaka boye kino wapi 5 siècle toka na 6e siècle na kombo ya Jésus Christ bayebisa biso secteur nini ya Afrique mboka nini ya Afrique oyo ezwi développement na égalité na bango nkatu bilo sur le plan technologique talo Israël ndenge azali talo ndenge Europe ezali tofinga kaka tofinga ki ba chinois awa na ba indien kala mingi te bata bandoki mais kuna bazongisi bouddhisme na bango bongo indi bongo azongisi hinduisme na ye lolenge ya bokoko na bango baculte des ancêtres yango nde kanisaki bango na monde spirituel na bango oyo lelo ebengama religo to religion biso mpe ba animiste na kati ya animisme croyance aux esprits pamba te secteur nyonso ebaki molimo azali tosala nyonso na tenir compte ki un esprit aza kocontrôle aza komouve aza kopesa vie awa fo tokota na principe na botosi ye nde nsiku
po toyebaki mobeko oyo ekangisi teni wa wada ndikoka kosala nyonso bongo kolania bokati ya nsiku ya Simono Anza mokili ya koko nzala mpana po teleki nambo zaidi mokili ya nsiku balongoke mokili ya mibeko bya bikela principe ya nature basaki eloko te mpona kosala kasi lelo topesi nsiku mokongo topesi koko mokongo etoboyi kutu bokoko yango me tala sikoyo ezali na biso okoboya koko ndenge nini mpo oza na loposo na bango même kutu lobi français nyonso li anglais ndoto na yo oza kolota yango na nkotani balongoke olia na yo oza kolia même olie maki de olie sukano okolia bilei nini ya bokoko balongoke donc eza indispensable okoki te kokabwana na bokoko na koko e bongo soki okokola nyonso makila oyo eza kotambola kati no makila wana euti na nani me ndenge nini mona akokanga bakoko ne bandoto akoboya bakoko ndenge na façon nini epo na ye Abraham nde koko malamu Isaki ya malamu Isaka ba malamu me koko oyo ye amoni mabe mpona nilibandi soki ya pembe bongo Abraham imagine azali na soki ya pembe te aso akolaki libandi ebima te ndenge nini tozondima ya baninga ya biso moko tozoboya kondima omoni ete mondelele ayaka na bosabolo nde envoutime lati bato tomoni ye moko alati mpena costume cravate mpe mbongo ake na ye kondima aliénation église ake na ye mpena kozwa bosabolo ye moko moyindo le bakende na église bakende nde kozwa bosabolo eza bosabolo. Comment expliquer bato yango bango baye bakabwani na politique baodivize bino na politique bakolonize bino bateki bino banyokoli bino e bazokoba konyokola biso ti lelo soki balingaki biso. Nous avons des ingénieurs dans la matière première na boyambi na bolingo na kileluya amen oyo baza ko prétendre babiti Afrique eza konyoko parce que industrie ezate ikombo na matière première botika tokoya kotia industrie na mboka na bino po esala bo misala bo bozala pe malamu à l'égalité na biso. Est-ce que bako sala bongo bako yate mais so kuti kainchona me bako bomayo bako bomayo donc bibiso to makola danger na l'Occident. Donc toza kotia vie en risque pour éviter au sala o ngela kolinga ngote moni nde bongo moi j'ai dit moi le 15 ezalaki bongo moko lisusu ya tina ya koko oyo aye komarke époque na ye moni oyo tobengi na nkombo ya nkusu mbangi balongoke bato oyo aboti mfumu kusu kiambo nzala mpanda nango na mosuni boye na mosuni nde mingi oyo lelo toyokitana nango zali bongo mateya oyo ya kusu mbangi témoin apesaki mfumu kusu apreparaki mosuni wana balongoke apreparaki mosuni wana atako kobotama ya mfumu kusu kufanda mingi na Kisasa asalaki makasi aye balangi Kongo nde ifacilité bamasapo ebele mfumu abetaka avion na bomama balongoke nde ye kombo wana kombo ya koko na bango. Donc ezaleli oyo tokomaki nango chaque le 15 eza bongo ya kokabola mpemba soki bamapasa babotami batiaka mpemba toyebi bongo mpemba kolu mpemba mpenza mpemba ekoyi bongo mobeko pamba te toza koidentifie bokoko ya libongisi na nzela ya yankusu mbangi toyebeli bongo nde bongo atako biso nite na musika mpemba eyete kasi mbala ya nsima mpemba ekokomela biso mpe tokopesa yango tokosalela yango lolenge biteni banso vuvamu aza implanté bayindo baza implanté mpemba ekomaka mpona kopesa lupemba na badomaine nyonso biso tozoyi bapena ezalaka yamba azala na bomo na mosuni afanda pena liboso tozoleka otie lisungi bobomesano oleki ozwi mpemba apesi mpemba eza bongo kolakisa ete tokomi na ngonga mosusu sengeli bongo bana na bato bazwa lupemba
bongo Ingeta. pamba te bakoko toluti koloba mingi pena basalaki trahison bakotangaki bango bafokisaki bango bandima bongo christianisme nde bongo esali ete balongolaki bakombo ya bokoko oyo ezalaki na connexion na liaison na monde spirituel ya bancetre bongo nde bakoko bauti na oppression na fimbu na bafokise bango e bakomi kolongola komba kibokoko ya kiboyindo oyo ekangisaki bango na environnement na bango na ancestralité na bango e bazwi bongo bakomba baza boye nde toka baprenom pembeni ya kombo bongo te kasi komba kiboyindo ezongaki nsima nde yango wana esalaki ete afrique lelo ezanga mai oyo eselelaki tozwa ya ntina pamba te kimopaya ekumbaka kaka libebi bongo nde bongo ya nkusu mbangi baye lisusu lokola symbole lokola référence na nouvelle ère wapi oyo bakoko nyonso oza koidentifie na libongisi bango bongo baza kosala oyo basalaki balongoke eza bongo na ntina makasi toyeba makambo oyo eza pela na ntina nde bongo mpemba kalunga kasi kalunga pena ya supériorité infinie la supériorité infinie mpemba chance moko ya koleka makasi ekoki komikokelama na nyonso kalunga amikokelamela nde bongo océan kalunga amikoka kati na bango na kozala na ye kati na bomo ya komikokela ma eloko ezangi ye eza te balongoke kembo donc mokila molimo na biso nde esika lumpemba na biso ezowuta ya komikokamela balongoke Kembo. nde ata koza mayele ata koza makasi kasi soki chance lumpemba eza na yo te nini okokisa malonga eloko te donc esengeli bongo chance eza parti ya makasi na bomoi ya bana na bato même lelo po koma na mbongo na misolo ozwaki libaku ya professeur malamu alandelaki yo ozwaki libaku ya baboti ya malamu basalaki encadrement batiaki possibilité ozwaki libaku ya environnement ya commune ya malamu okona baninga oyo apesi piston donc nyonso ya vie eza bongo lumpemba na lumpemba soki lumpemba ezangi yo eza kokoso okoforce na yo me okutami yo moko grand joueur et bafaux joueur est-ce que équipe na bino ekoganye équipe soki eganye otina no grand joueur ezani il faut na bato bakoservir yo il faut bozala gardien oyo akosala défensive na badéfense yaka malamu gardien akobatela te babi ekota po bino boganye po monana yo za grand esenga pena ozala kompani na bato ya malamu balongoke oza libaku ya mpemba libaku ya chance omoni nde chance yango eza hasard te il faut koactive yango po eza na mobeko mobimba na mpemba wana na chance wana yango omoni ete bakoko bazongisaki bakombo kati na mapota ezalaki mpo bapermettre cordon umbilical liaison wana singa wana invisible ekatana te ekontinue kino infini kino suka te to yebeli bongo yango moni topesaki bandoi mpona continuité ya œuvre tofungola porte bakenda basala nini bazongaka pole bazongi bakozonga sikoyo na connaissance élevée mpo eloko osali une fois deux fois troisième fois okodomina yango te principe ya kokumba velo eza kokumba mingi te nde koyeba okaka baosenga expérience ça veut dire osalaki mingi ozwi expérience domaine ya travail tata kai na biloko osala basenga yango te kasi yango wana il faut milimo ade eza expérimenté le ezongi eye na conscience le tokomi ebele esali afrique conscient balongoke Kembo. yango moni bakoleba tata kunza bakoko tozosema bakoko bamama basalaki ezali ya mabe basalaki mabe batala misala na bango ezalaki ya bien te na mosuni boye ingeta
na mosuni koko mama moboti zelezaki ya kolongo banati lulenga azoni mokela molimo akie bon ko dirige pona yango balongo ke Kembo. eko kumbe pena na boloko pe ikompi na bafoti oyo akozaki bana to banteko to bana nkazi akozaki na monde physique akie pena na monde spirituel na mpemba kalunga po mokili ya mosuni za photocopie mokili ya molimo moni originalité za kuna soki baboloko za kuna pesa li centre ya rééducation kuna pesa li pénitentiaire kuna pe akie koyekola etelo soki za awa kuna pe etelo za po ebandela kuna la biso tozaka ka ba suiveur ba copier to copier o déjà ezana mokili ya molimo nde toye nango na mokili ya mosu ya mosu na tcheki kongo to yebeli bongo Ngeta. donc koko mama papa oyo asalaki ezali ya kolongo bana te akoze bator akopirige mpe na kofuta mpona ya Yango. ya moni prisonnier soki akoti boloko mpona faute to etumbu wana yaka bimi etumbu ezali ekomi efase bongo nde lokola baza kuna bakokota mpe bakozwa etumbu ya bafaute na bango mpe bo bakokende na recyclage kotanga sikoyo nsiku le bakozonga opesi nkombo azongi aye na positivité ayesala libongisi lisusu alakisa yango na mokili ya mosuni bongo Ngeta. bafuti opermettre bakombo ya maboti esali ezonga me lelo tala ezaleli ekomi ya bosatana ya na bolenge bazosala mona pena soki mpe bolingo eleki bango soki mpe kibonyama kaka bolimbisi bazwi prénom ya tata prénom ya mama bakati bapesi mwana estce eza bonzambe soki prénom eza nikomo mabe soki botie lisusu mwana na difficulté su fois de omoni mpe ozomeka koexplike ya moni kaka kombo eza kaka kombo mais exercice moko kaka kombo eza kaka kombo eli kaka kombo mais bafinga yo awa okosilika mpo nani sozango kaka maloba kaka eza kotuta yo eza impact toyebeli bongo balobi kama loba oyo osepeli te lati yo mbala moko koyekuti kotumba mboka kaka mpo bafingi mama tata na yo kasi kombo mpe eza kaka maloba te oyo eza na impact yani ko na monde spirituel eza kodégage baénergie moni lelo oyo toloba ezali ya baye nde bolingo eza te entraîne bolingo ezali yo ndenge nini bozwi baprénom bozobenga na komba bazabolo est ce que zabolo nini si asala malamu balongoke Kembo. poison nini si epesa vie poison epesa vie eyango nini eza kodétruire vie bongo te soki prénom eza poison eye kodétruire vie oyo eza kombo ya bakoko na biso balongoke donc ngonga ekoki toyeba ete nzete ekotelama na misisa na ye soki misisa nzete akati boyokani na mabele aza affaibli yoza bongo pasi sengi bongo tocimola tututu ya nzete esalaki bakoko batie susu finier po epesa su bokasi na racine po nzete atelama mpe asibi croissance normale bafei ebima mpe bongo mape bongo ebima donc bokasi ya nzete bongo eza misisa bokasi na biso bato eza bongo misisa na nzoto ya bakoko ya baboti totiaka yango wapi bakundaka yango wapi na bakomaka koyi misisa une fois ozokoka te kokende meme kobongisa bikinda basimiti ya bakoko ya baboti ozokoka te meme kobenga bango na kombo na losambo ozokoka meme mpa kokanisa bango yebaki oza kokata mosisa wana oza koaffaiblir mosisa moye otelema malonga eza te soki ka mopepe mokie kosala nini okokweya nzete kokweya te bongo towana ntina makasi ya kolinga pena koko ya komona bokoko nyonso oyo esalaki koko oyo eza bokoko eza positif mpo na biso pamba te nyonso esalamaki na ntina mpona koluka harmonie na société mpona koluka kotosa principe ya etamboli te na eteni bongo donc tozosala makasi mingi makasi mpenza ya koluka lisusu kotonga bomoko na koko mpo bokoko ekoba
pamba te lelo toza na pasi ya kozanga bokoko wana. Bokoko déjà avec na Pierre Taillé, Pierre Poli, l'âge des métaux. Avec la maîtrise de la métallurgie, lelo africain ni na wasa le pays. Donc connaissance wana ya bokoko ikimi même biso. Singeli bongo connaissance wana izonga. Là tozo pesa ba kombo ya bakoko. Tozo permettre bamba sali bazonga po koko na yazo depuis kombo ya koko na ida o permettre incarnation ya ancêtre wana sela kantengu. Balongoke. Permettre incarnation ya koko ya zaki forgeron. Ozo permettre mon tozo zongisa. Ba kombo wana lelo ki kombo ya Abraham. Ti lelo ba mindele ba kombo na yonkaka te zali. Ka yango ezali oka ba corde Abraham, oka ba pesi nani Charles d'Abraham. Ozo saka ba kombo ba zo permettre incarnation ya koko na zongaka. Pe bokasi eteni bazo sengela sala. Bongo biso. Eza te ke kombo kaka ebengama ya classe kombo mboka te. Eza tona kombo ya kobengela anytime ngonga nyonso. Totika ba prénom wana, ba prénom peut une influence négative na bana baindo. To yebela ngobongo. Ingeta. To sala makasi. To linga koko pe koko. Koko. De bongo to tikolo baite. Référence ya libongisi. Kakankusu, Nyankusu, Yankusu Mbangi. Balongoke. Kiembo. Mbango baye kozala bongo. Nzela ya bolandi ya libongisi obongo tozolanda biso banso toyeba ete lipamboli lupemba ya na ntina bongo na biso etoluka lupemba na badomaine nyonso ya vie e lupemba eza mpe na principe nango eza mpe na mobeko nango mobimba même lelo moi nakomi incapable ya kotia ata bilei ya bakoko na point amonya le président le moka mabebo ndoki mais là yo ke dotia makako na église kasi ke pe ko pesa ngambu na yo na ba yini o bazo boma Afrique donc oza ko faire permettre bande ko ba pasteur ko baza ba chien de chasse ya l'Occident bazala toujours na position de force o ba ya su ko kosa bino bongo te mais lokola yo zolia oza ko longola mwandambo zo tila ba ko za reconnaissance ete bozana biso na kati ya ndako boya na lupemba na bino ya moni pauvreté pesa na bikili ya baindo balongoke Kembo ingeta e tola kisa bolingi bakoko na lolenge ya kozala na biso ya tolinga pena bokoko tolinga kaka bango pamba te bango bakangami na bakoko oya libongisi moni koko na bebisa kezela mabe azali na prénom koko so ezali kasi luka komba ki boyindo ezali kangana na yango moni comme yeba kangana kina kuna tito zo kindi kozonga tina bakoko oyo bayeba ki colonisation te nde bakoko ali bongisi bongo nde bango bakoyena positivité moto nango bosenga bakoyena lupemba hasard eza te mysticisme mpe eza te ya kaka nsiku mibeko ya bikela nde yango eza bokasi oyo etombolaki efandisaki bokoko na biso wapi oyo toani sengo lisusu biso bongo tozwi mpemba na molimo balongoke Kembo maso bongo kosala lokola bongo totomboli mokolo yango biso awa toyeba ete nyonso bongo ekosala biso bana na bato eteni bongo tozwa biso bafutuka lumpemba etambusa bomoi na biso mokolo na mokolo bongo la meso Mwene balongoke Kembo alelo Moto ingeta matoi bapesi mpona koyoka ya makasi mpe tosalela na biso bongo ya nkusu mbangi wapi iye abimisi nisoni ya nzila wapi oyo susu aye kokoba misala ebandaka na mbanza nkamba wapi esalami bongo na kisimba mabele oyo elakamaka ekomela ekobimisa liziba mai na bomo ekomela bayindo banso bilaka elakaki fumuki mbango e isengo ezali makasi komona ete ma ezosala maingeta eza kozongisa su mapamboli na libota ya bana bayindo toyebeli bongo Ingeta soki eza bongo tobeteli Yankusu Mbangi maboko makasi wapi iye bongo abimisi nisoni ya nzila
fumu kusu kia mzala mpana na ngola bongo la meso Mwene. Matondo na balongo fumu kimbamba ngiti kula masiva lulendo tiata lulendo ya kipafita balongo pe bakoko wapi bandimaki baindo bomutozala bana liboso walongo fumu kimbamba atelami na mboka Kongo po Kongo apikisa Afrika mobimba. Matondo na bango walongo fumu kimbamba wapi oya mikokeleli kati ya bana bainda mokili mobimba. Matondo mingi